Sena Yesu, singeno keto nanga, ye kamino nanga, sekele nangai, bisika na ye kamaka, bisika mana simbaka, eza Yesu, 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 bisika mana bandela ka, bisika mana bandela ka, bisika na fuka makata moninga te, eza na presence na ye, eza genou na yo, eza kofuka mela ye, ba genou na bonzambe na bonzambe lola ezofuta sima na to ya kolobaka nzamba boto kwaye lisusu wapi na mansa zo sel biso bien aimé quand ne bozo mona bien aimé to komi déjà toza déjà awa na centenaire bien aimé esika séminaire ya bonzambe bien aimé elongo na l'homme de Dieu l'homme de Mopanga le pasteur Charles Bameko Bostra B52 bien aimé dans le Seigneur to bani déjà séminaire et bani déjà bien aimé yo muto la nabiso za na musika na no comité bien aimé sala no ki okoma parce que to sto bani déjà bientôt là papa Charles Bostra Bameko azo koma na mama nabiso Charmi bazo koma kala minité bien aimé toza déjà na centenaire o eza place à Robunga te croisement triomphal na 24 bien aimé dans le Seigneur na toza ba voisin côté ya université UPC bien aimé et yebana nango partout tozali na centenaire ba famille na ona ba comité signalé bango ke ba ya déjà l'homme de Dieu azo ya kala minité bien aimé dans le Seigneur tozali awa déjà na centenaire tozo meka kota bien aimé donc tozo meka kota toza déjà na centenaire il y a 24 bande kolobi balela qui vraiment connexion ezala qui vraiment beaucoup bien sûr le lot au ça tout ezala bien makasi en autre côté de l'autre côté donc c'est ça quoi tozo zela papa azoya kala mingite bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba kenzamba boye to kwaye wapi na mansa azo sele biso bien aimé tozo kutana katia binomo bomona déjà bandeko bayaki tongo déjà ebele baye tongo pona koya kolukelongi ya nzambe ya lola ono to me kokota na kati
Donc Kota Nakati. Donc voilà quoi bien aimé. Ozolanda biso. Okoma na suka ya problème na yo. Ozolanda biso. Okoma na suka ya likamu na yo bien aimé dans le Seigneur. Cette fois ici, yaka nango liboso ya Nzambe. Tomeka na cette fois ici Nzambe. Il y a pasteur Charles Bameko Bostra bien aimé Nzambe wana kosala nde tozora ba témoignage de partout bandeko bazo témoigner de partout balanda ba prière il y a pasteur Charles na Bostra TV bien aimé bazwa solution bazwa lobiko ba mona clair Nzambe ya lola asalela bango bien aimé dans les et pourquoi pas Kenneth que papa na kin bandeko na famille na yo ba o bazana ba problème ndeko abela wana maman amela na à chaque fois bakisi papa que na en tout moment ba hôpital bien aimé dans le Seigneur tindaye awana na centenaire papa na adana mikole belete arozonga poto bien aimé toya ko luka elongi Nzambe bien aimé dans le Seigneur to luka Nzambe ya lola donc na bino nyonso to bola na biso to luka Nzambe lola Nzambe wana a se manifester et je suis sûr et certain que Nzambe ya lola ako se manifester bien aimé dans le Seigneur ako mimoni sa bien aimé dans le Seigneur. Je crois que voilà papa. Ok. Alors papa? Oui. Ouais, merci maman Nazoya. Ok. Je crois que ça papa. Tomeka. Kozwa koyeba. Message. Nini papa memi lelo. To profiter. Wana malombango. Toyeba papa. Apporter ya biso nini lelo. Donc c'est ça quoi. Bonjour papa. Shalom. Shalom papa. Oza bien l'homme de Dieu. Ok papa. Bando bazola na biso batunaki terme ya lobby na tunaki yote thème ya séminaire papa. Eza nini papa? Thème ya séminaire ezali si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc tozolobe la liberté na nyonso. On ne peut pas dominer en ayant Jésus-Christ en soi et tous à la infirmité. Dans la prison ennemie. C'est pourquoi tout le monde que c'est Jésus qui règne. Et quand Jésus règne, nous sommes libres totalement. En tout cas, merci beaucoup papa. Totikio papa, merci. Voilà, papa Yewana entraîné, papa Zokota. Donc, Arnaud Sogozo papa, Ndinga Zokota Yewana Azosala entraîné. Merci beaucoup.
Bakatela kama sumo
ekoyeba na kozala détruite
Na répété yokanga bien aimé. Alliance nyonso. Oyo basala na yo. Oyo famille na yo esala na yo. Tomo kile esala na yo. Na kufa. Alliance wana voilà le yango. Esaïe continue koloba lobi pacte nyonso. Na séjour de mort et qu'on subsiste lisusu te. Nalingi naloba na ndeko moko na tongo na lelo elobi Yahweh soki basalaki alliance na yo na séjour de mort ete nyonso na yo ezala ya kokufa ovivre lokola mobwei na se na mabele mpona koekotelekili yango tolandi maloba na nzambe libi elobi nazodeklare c'est parce que nayokaki kolo alobi yango soki kolo alobi na nga alliance akufa eza ya kobebisama détruire l'alliance nyonso oyo akufa oyo batia na kati ya bomoi na yo pacte nyonso na séjour de mort ete makambo esimbaka te babomba yo babomba ame na yo na séjour de mort pacte wana ekosisika
makofi ya maboko. Je vais présenter les orateurs. Avant de le faire, il y a des personnes qui se soucient avec le roi Jacques. C'est qui est capable. Mon frère, le match. Est-ce que le bateau va nous prendre en message?
a été créé pour dominer. Il a été créé pour dominer. Maman, prête attention. Comme ça. Dans son paradis, amen. Dans quelques minutes, je vais présenter le soir à Dieu. Avant de le faire, mesdames et messieurs, comme ça suit avec le moi j'attaque, c'est qui là-bas. Mon frère, le magicien. Est-ce que le bateau va nous prendre un message?